Côte d'Ivoire na biso pe la bomona tovanda tosala vraiment musala kitoko boye na yebi que vous avez déjà branché, vous avez déjà connecté, vous avez collaboré à travers la télévision na biso nombo te baiki vous avez partout bongo ba bonne année na bino 2022 ezala ni moko ya grâce ezala ni moko vraiment ya bénédiction pour na biso vraiment tout ça na partie presse la partie présentielle sika vraiment toya kami mingo de la base source d'information tous autres ni kabongo politiko ya mboka la République démocratique du Congo to kolobela vraiment bongo to monaki ba avocat ya mwana mboka président honoraire Joseph Kabila Kabange oyo basalaki point de presse mpona kolobela makambo ya Congo hold up basitaki mpe babio na ye tokolobela susu discours ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na Tshilombo descente na ye vraiment bongo na Kasai tolobela susu attentat oyo esalami vraiment na Beni bomoni moko kamikaze ndenge akei kokota na kati ya bato vraiment makoloba vraiment bongo eza ebele wana nakopesa bongo invité na nga mbote po tosembola vraiment ba question d'actualité. Bonjour FCC. Bonjour FCC Keba, pas FCC parce que moi mon nom c'est Junior Bellamy Mbumba FCC Keba. Voilà, Junior Bellamy Mbumba. Mbumba donc moi je suis né au Congo, pas FCC parce que ces gens-là ils ont bloqué le pays donc moi je suis là FCC Keba. Donc il faut baser la musique à Pembenia. Et je suis à Mboka. Bonne santé. Ah, en tout cas santé malamu nangolu ya Nzambe parti peso ke nango. Bon, on ne peut pas vraiment trop parler des partis. Nous sommes des parlementaires, nous sommes autonomes. Donc, les choses ne marchent pas, on parle. Ce qui fait que tambola, ceux qui tambola bien, la paix qui tambola bien. Mais jusque là, on ne voit vraiment pas les choses marcher. Comme nous, on a besoin que les choses marchent. Quoi. Donc, les choses ne marchent pas vraiment bien. Donc, il faut que quand on parti là, on va parler ça après. Donc tout le monde a l'actualité politique, il y a Mboka, mais santé ça qui en tout cas to pesi ba Congomani nyonso mbote. O bazali kolanda biso na betando eke ya tindika télévision où ils allaient chaîne monene. Pe to ko yebisa bango ba s'abonner massivement dans cette chaîne et vous allez bien malade. Moi viva tout le belana nous makambo e koleka na Beni, to moni attentat isalami na Beni kamikaze e kokota na kati ya ba na est na biso le 25 décembre au biso tozozepela pena na Kinshasa capitale na Beni bandeko na biso bakosi la bongo na kokufa vraiment eza nini insécurité oyo ndenge nini oyo bandeko bakozala na kimia ta mokolo moko. D'abord donc mama eloko wana eza ko déranger biso makasi ndenge tolobaka biso les combattants tozali wana tolandelaka politique ya mboka na biso tolandelaka ndenge makambo évolution ndenge mboka eza kotambola. Tangu makambo esalami na Beni directement il faut toucher biso awa tozali na Kinshasa parce que eza lokola partie ya nzoto na yo soki ezwi mwa pota mukie okomona nzoto mobimba eza dérangé donc d'abord pe ya ba am ya bato wana nyonso oyo touti ko perdre en plus osengi vraiment ba condoléances na ba famille nyonso ba perdre bandeko komona même bana ya mike un bébé innocent alali wana ezali image oyo biso tomoni oyo tolandi wana ezali vraiment ba image moko atroce oyo de criminels ça déjà sanguinaires oyo baza même pas na pitié yango toye kosenga lisusu réforme sécuritaire et salama et nous avons des infiltrés beaucoup dans notre armée wana il faut to dénoncer yango et to sengi réforme wana sama alimedia pe to yoki déjà commandant suprême chef de l'état il est prêt à réformer ya armée na biso kotala soko ozali na ba identité moko douteuse na kati ya armée na biso il faut que bazala chasser ces gens là parce que complicité eza makasi on a besoin que ba insécurité si là mais voilà tango FARDC ba militaire na biso bazali ko tindika lokito na kati ya zamba bato wana mena bakomi sikoyo kopanzana na kati ya ba ville po baza mena nde bandadi tolobaki yango eza guerre moko asymétrique donc elingi koloba bato wana baza ya kopanzana na kati ya ba cité bato donc congolais za ko vivre na bango ba milice wana ba terroristes ce sont des terroristes donc bazali ko vivre na bango na cité donc moment oya ko déclencher ba bombe na ye boko yeba te okomona bovandi bino bokanisi ke bovandi na moto malamu pembeni OK bozana ennemi nde tokosenga na ba congomani ba congolais à l'est du pays ba dénoncer baza na politique ya ko dénoncer ka soki bazali ko dénoncer nde ba ko sunga même armée nde ba ko sunga même
service ya renseignement et sécurité na biso ba meka ko démanteler ba réseau wana mais to sepeli na riposte au FARDC sasali lelo ba neutraliser ADF 7 ADF na Irum donc sepeli na riposte wana donc il faut qu'on répondre batu wana de coups sur coup directement tant bango ba sali et action biso be to répondre malamoko mais to sengi ke na ba maire ya ville ya Beni na ba administrateur ba tonyonso ba chef de localité ba dénoncer ba zalate à complicité parce que insécurité laisse wana comme insécurité moko oyo komo lekela biso zo mona tata ye na mama na mwana na ye ko fête ya Noël oyo ezali fête ya bana ye sengo mais aye ko perdre vie na ye ko kata na motu na ba image to moni wana eza ba image moko pas beau à voir donc eza sengote ya komona ba image wana et moko nzamboka pe a interpeller ki yango kaka tango azaki na kasa etolani message chef de l'état aye ko interpeller réforme sécuritaire il faut salama toyeba bato ba côté la biso na kati ya armée oyo bazali ba nani. Est-ce que ce sont des Congolais ou ce sont des gens qui jouent double G? Voilà. Non, on a vraiment que ça la sabotage, modèle à bon mot, vraiment famille. Kola tapena bombe kokota vraiment na kati sabato. Ça sabotage ya modèle mina. Yango natalisio mama na ngai soki si la mawana mitema tout. Yango natalisio dans un pays soki déjà besoin infiltrer na sommet à l'état, besoin infiltrer na kati armée, besoin infiltrer na la police. Vous allez voir aujourd'hui ba procès ba Chebeya, ozomona ba procès wana. Donc nous sommes infiltrés partout. Na kati à la police nous sommes infiltrés. Na kati armée na biso nous sommes infiltrés. Na kati ya même na kati ya justice na biso nous sommes infiltrés. Donc infiltration est kotaki na kati ya mboka na biso oyo. Tu ne peux pas imaginer. Et aujourd'hui, maintenant les chefs de l'État azana donc cette tâche lourde wana yako mais kako sili infiltration wana oyo vandaki pendant 21 ans. Et 21 ans a entré à AFDEL. Quand l'AFDEL est entré dans ce pays, l'ère politique était infiltration d'abord, il y a des Rwandais et des Burundais, ces gens-là. Infiltrer d'abord l'armée et la police et au sommet de l'État. Donc, Yango Moni, Noël Tchani, ce monsieur-là, il a totalement raison. Il faut que verrouiller le poste clé à Mokanabiso. Parce que nous avons des voisins, oh, Bazali, Baza toujours mal intentionné, Baza toujours makanisi ya mabe, makanisi ya molili. Na kati ya mboka na biso tandis que nous les Congolais soki tokena ba mboka na bango tokenda ko sala milice okoyo kateke Congolais akati saki na mboka songolo pakalaki ko sala milice moko kuna mais bango ne bazoya ko sala ka ba milice dans notre pays mais biso ba Congolais nous sommes des coopérants nous sommes des chailleurs nous sommes des courageux bato basala kana bango ba business okeya ke ko sala business na yo komona Congolais place nyonso azali même batoko tu ya mboka wana bakoma koyokela ba Congolais zuwa balobi me bato bazo luka mbongo koleka même biso moko bakolomboka donc nous sommes là habitués ya ko cascader ko luka mosolo mais okomona ka bato baza koya ko réfugier na kati ya mboka na biso ba ADF wana bakotaka na kati ya Congo comme des réfugiés biso to fongoli frontière même ba FDL soko tali ba groupe milice nyonso à l'est du pays bakotaka na kati ya Congo comme des ba réfugiés. Et tant que la communauté internationale a dit ancien président Mobutu Fongola, frontière Kotsa Batowana comme des réfugiés, le lot est comme le biso dilemme. Plus de millions de Congolais bakoti mabele, le colo ya motema boyambi ya biso. Yango tolobi trop c'est trop, il faut réformer wana tolandi pe docteur Mukwege. Les gars docteur Mukwege a soutenu ba réforme wana, ba réformer ça la manandenge longobani, réforme sécurité tolobi. Koyeba qui est général, tozo ba général ata ba Congo wa ya Congo central, tozo ba général ya Kasai, oyo bazali un peu tozakata na ba duti te ba tribu wana. Mais bo tribu wana soko tali mu Congo koyeba ki oyo langi oyo munoko ya biso, tozana mwa duti te. Na loin de moi tribalisme. Mais koto kuna en tout cas mélange eza trop. Mélange eza trop poto. Tozo yeba te qui est congolais, qui est étranger. Bango nyonso kuna ezaka kadoki mina sema. Siko mina sema tozali ko koyeba te comment to ko différencier. Ezali tribalisme était maman na ngai. Bon siko to ko loba bongo état de siège là qui biso ba gouverneur militaire ou ba tshela qui biso na niveau ya est kuna. Tozo mona pe musali ko sala malango penza te. Ko mobule ko sila na ote ko bomana ko sila état de siège. Et comme na niveau ni. Mais état de siège. Na niveau assemblée nationale pe si ba vivaka. État de siège ezali na ba avancer. Awa biso to lobaki yango to ko soutenir état de siège tina suka. Soko moni bato wana bakomi kolongwa na zamba alati babombi yemo kwa ndimeye ko s'exploser elingi koloba bakomi na suka. Ce sont des gens bakomi maintenant au bout de souffle bakomi ko se sentir que non na kati ya zamba place eza lisusu te yo landi te force armée ougandaise na force na biso ya armée na biso FARDC mapinga ya mboka ndenge bakangi tous les bastions ya ba ADF na kati ya est tous les bastions na kati ya zamba eza occupé maintenant na des armées wana
maintenant ADF aza sous ne sikate ndo moni bato wana lokola ba mesana bazana soif du sang bazana soif ya makila bakomi ko préférer la tanaye ba bombe akende ko s'exploser na la place que az à l'arrêter pour yebi que soki bakangi ye akozalaka condamné à la peine capitale parce que ce sont des gens oh basali ba crime moko odie nazana ba image awa j'ai les images moi je suis politicien na landa ka information à tout moment to suis ba image awa un enfant innocent oh azali une jeune fille qui connaît absolument rien du tout ayebi même makambu ya ba ADFT ayebi même makambu wana ya ba Codeco ces histoires là te mwana ye ko sala ko fêter Noël na ye en paix na kimia nyonso avanda mela mwaji mwana wana lali awe bembe mutu ekatani mutu makolo kuna epai ye ibisanga ibiloko wana biso to ko traquer yango jusqu'à l'infini tie ko sila pe to yebi bato bazali derrière tout ça et bato baza derrière tout ça botika ko bimiselaka biso ba avocat ya ba soit disant ba avocat to lobi nanu ba avocat wana bokeba na bino parce que ba avocat wana bazoya ko sambelaka mutu moko oyo azali un bourreau ya crime ya ba congolais bako sambaka te ba bimiselaka biso kete mutu aza sango aza saint de saint yebe eloko te donc biso ba congolais toza ba bourriki toza ba bato to yebe eloko te. Nous avons vécu dans ces pays, nous avons des cicatrices de Kabila dans notre bras. Alors Kolobakete Moutouana a yébé l'autre côté. Il a torturé les Congolais et il continue à comploter contre les Congolais à coulisses. On sait ce soir-là. Tout le bel arrivé à moi, en Boka Feng, ça quand il s'est quitté dans Kassai, mon akilolenge, a quitté la Kikassai, na discours à Salaki, analyse de Salaki na Kata discours, on a la Rolandaki. Tala Congolais, Liboso et Salakité. Si c'est que d'azo kende kasaïté, c'est que d'azo kende kasaïté, banda azui pouvoir, a commis ce qui n'a 2, 3 yo ça maman journaliste à mon été, ya mboka oy. Olandi ba commentaire ndenge zalaki. Azo kenda kaka ba voyage, kasaya kenda. Même au konzambo kaniati kasai, tango atie makolo paf. Discours est changé. Discours est transformé comme il était, kune zali pré-campagne. Akeko ça la pré-campagne, a commis ko ça la wane ça c'est du tribalisme, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, mais biso eloko to sepeli. Tomoni un Congolais aza proche du peuple naie. Un président de la République qui est proche de son peuple. On n'a jamais vécu ça pendant même l'époque de Mobutu. Même pendant 18 ans il politique en Nambe. Jamais on a vécu ça qu'un président oya telemi boy avandi na ye na moi ngari ya ndaku ya ndianga azo yambaka mo ba paysan ba villageois pona ko solola ko yeba difficulté ya peuple oyo ya se en tout cas ezali loko moko image wana eza image moko forte soki biso ba congolais tozali komona yango eza image ya mukie mais yeba que à la face du ya communauté internationale c'est un message, c'est un grand message au Mokonzambo Kapesi que non à partir ya année ezali tozali kokota ya 2022 po Mokonzambo kapa yebisi ba congolais na biso ya Kasai alobi na bango clair que na 2021 nazalaki président Union africaine et empêcha ki ngama muke na landela makambu ya développement ya mboka mais na 2022 ezali na action muneno ezali koya développement ya 145 territoires ya République démocratique du Congo donc elingi koloba même inaka beyaka mwanga bakomona ka banzela botoguta kitoko bekola kitoko voilà donc yemo ko Mokonzambo ka lobi yango pe a réaffirmer na kozala na regardant lisu ya kotala na misala ndenge ko sala soki ministre moko a respecter ba action na ngate na 2022 akolongwa ka mbangu mbangu donc yangwana to sepeli Mokonzambo ka proche ya peuple awa pe kalata zo tomber na bandulu donc après Kasai to lobi shit ya Mokonzambo ka na janvier ezali bandulu to kotala to yebisaki bango ke Mokonzambo ka n'a pas de frontières chef de l'État n'a pas de frontières et batika ko yebisaka biso kete ba politique congolais ko nga naza leader ya tel coin ngai leader ya tel coin même Mokonzambo ka ba déplacement na eno so yo mona voyage à Kolwezi non tango ke Kolwezi akendaki Kolwezi na leader politique nani yao azoki leader politique nani atambolaki na Moïse Katumbi na kata sai non Mokonzi akendaki Kolwezi ye moko mais Kolwezi était tombé là-bas donc elingi koloba ke non Mokonzambo ka aza aimé na population na ye totika isimatali ko pense penge a lobby et a lobby moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi alakaki ba déclaration est ya kofana na Goma pona kotia kimia lelo ya kesusu na Kasai alaki ba déclaration ya Mbujimai akovanda na bango ba voter akozala bien antuni motuna bo so akovanda na province nini Mokonzambo kadoki presse penge c'est monsieur la Mboro c'est comme il est là donc ya zoluka abanda ko yebaka ko statuer président de la République son excellent chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo banda ko yebisaka presse penge
ayebisa presse epengeke soki nake na Kasai nakovanda na mboka tel nakovanda na Mwabi nakovanda na Kabeya Kamwanga nakovanda na Kananga to na Chikapa donc il faut ayebisa ye mais quand le chef de l'état kendaki na Goma na ese wana mokonzi mboka asalaki presque tout un mois là-bas kovanda yango vous imaginez nakoyebisa yo mama na ngai même aux États-Unis d'Amérique Pozwa président des États-Unis Joe Biden aujourd'hui. Ozoye, on met maillé dans un État américain, oyo ba terrorisme eza ko sala ba tanta. Même l'administration américaine ba ko lingati. Mais le chef de l'État est allé là-bas à l'est du pays avec l'insécurité. Avant de kuna pendant un mois. Lui presque pengete où? C'est un beau ce monsieur là, on va l'identifier. Quand l'identification va venir, ce qui identification est au Kolukato yebaye. Ce qui a vraiment des originaires il y a Sankourou ou c'est quelqu'un qui va côté le bisonné qui va ça envoyer. C'est un peu chef de l'État ça a fait discours na lingala. Al chef de l'État qui koloba na mnokamboka. Donc yango tolobi mokonzambo katangwa kei wana mais tomona ki chef de l'État ke na kamba ao. Tant mokonzambo ka ke na kamba. Ake na église Kimbangise. Mokonzambo ka koloba ki Congo. Ezalaki ko communauté na peuple ya Congo central. Wana presse penga kolobela yango te. Yango to lobi to boyi ko fulaka ba kombo ya batu wao. Moto wana ngai ata alobi amacha kiti na tikala ko yoka yete. Po ye presse penga bosana ke Tshisekedi c'est un combattant. C'est quelqu'un oyo abunda liti pas au pouvoir oyo asa nango lelo. C'est un monsieur oyo presse penga bosana ka kansaka ke Tshisekedi c'est quelqu'un oyo s'est créé kaka lelo Kabila était ba pesa ni pouvoir. C'est quelqu'un qui oyo abunda yebi liti ya ba mouvement ya qui est brutal dans ces pays. Donc c'est quelqu'un qui connaît mieux le pays, plus que Penge Fayulula. Donc yango zomona na yebisi yoke, mokonzambo katanga komi kuna, il faut communier na peuple na ye. Kabila bandai kolobaka Swahili na Katanga. Et bandaki ko gêner nani. Kabila zo sala ka ba discours ya Swahili na Katanga. Akeiti na manono, azo kende koloba ba discours Swahili na ba notable ya Katanga. Et gêner ki nani de raja ki nani. Mais pourquoi à tout moment nous voulons toujours amener le pays dans une guerre tribale? Oh non, il y a est kuna ba ADF. Tozo kokana tozo bunda malembe silaka. Mais le loko yoka ba politicien, baza ko memaliser sur population na biso na moi ba révolte tribale moko inutile. Presque penga za la calme mokonzambo kaka na entrée en 2022 na janvier. Soka kitiba nous akoyoka ki Congo ndenge ki Congo l'été ko toka ya kitoko. OK, voilà tout le bela Congo hold up tout le monde qui ba avocat ya président honoraire mon avocat Joseph Kabila Kabange au Boissala qui vraiment point de presse na bango pour na ko démentir pour na kolobela ba to ba koloba ba ko salir président na bango koloba ba n'importe quoi kotanga ba bien o nyonso lelo to koma ko mona o moni ndako munene o moni 5 étoiles le lobby non et pour na Kabila yibaki au cité du fleuve to kaki ndenge ba balobaka kezaka ya mona mboka Joseph Kabila mais na kati ya point de presse na bango ba discours na bango ba démentir ba biloko nyonso na Congo hold up ba lobi cette fois-ci ba telemi ko ba salir président na bango trop donc ba avocat wana nyonso basangani pona koluka ko rejeter mayele ya mundele oyebe eza na musicien na biso moko na kotange kombota yembaka nzembo soko policier congolais soko abela ke bakende zwa soin le na poto wana mundele mayele okoyoka soko azwaki ka malade atomi malade akende Europe mais soki kaka ke balingi bakanga kaka na mundele wana mundele ko mabe bayemba ngona banzembo awo donc bango bavoka wana basangani batalisa na biso peuple congolais que Kabila rien fait dans ce pays na kotalisa yo kaka récemment soki lelo biloko o traîner même ko yawa o euta na mibie yawa qu'est-ce qui a fait que biloko wana ezwa moi calme ezaki diplomatie ya main noire ya mabe ya Kabila o ya koti na mibi butu nuitama il est allé là-bas koti na niveau ya Tanzanie a créé Afrique du Sud azui mutu ka koti na mibi nous avons des informations sûres et akei kuna pona ko kende ko négocier na gouvernement na bibie asomba biloko wana ba produits surgelés pendant 4 ans même solo wana ba milliards wana ya zongo wapi donc alinga somba yango pa freiner yango biloko epola parce que gouvernement congolais a besoin ko somba biloko wana plus de 27 000 tonnes et yezo dérangé voilà ces gens là ces gens ya ces messieurs bongondo moni bavoka basangani moi quelques bavoka oyo baza instrumentalisé avec mosolo ya Kabila na elongi na bango bazo linga batalisa na peuple to lobi yango ke chacun va répondre à la justice na befe na ye oyo ya sali na kati ya mboka soko bomaki mutu yo landi déjà na procès à Chebeya kombo ya nani ezotanga est-ce que biso ba combattant de to lobaki makamba Chebeya biso to sakuna parce que balobaka te les talibans dans sans Afghanistan ça dirigé na ba talibans yango na lobité
tozo kende malembe tozo kende malembe procès zo kende malembe ba rapport nyonso ezali kobima po lelo o ndenge tolobi makambu nanu ya dossier ya Chebeya soki ke na kati ya mboka na biso ke ba cour militaire ba haute cour militaire ba tribunal ya mboka na biso ba koka kosambisa yete to ba kozala na obédience wana te to pouvoir wana te, mais la justice internationale est là. La RDC a na charte ya Nations Unies toza pe na kati ya nini ya CPI. Donc elingi koloba ke CPI ko saisi parce que Chebeya azalaki archiviste ya droit de l'homme. Donc c'est un monsieur oyo azalaki sous congolais, azalaki congolais makomaki na ba dimension moko oyo. Soko meki ko sala faux pas. Oko kende ko samba na CPI. Yo zo mona Paul Milambo et ces policiers là. Alongwe même Belgique ko ya ko zonga hao. Banani ba pousser à zone. C'est la même communauté internationale. Babi kende kuno kende témoigner parce que vous avez des preuves et des témoignages à témoigner devant le tribunal. Et ceux qui awa ka ba sénateur à vie na ba biloko ba zipa ye wana bomba ye ke ba kazaka wana ba kolongola ka yango te. Mais justice internationale e kolongola ye yango. Pe to lobi que le chef de l'état wana tozali ko senga na mokonzi ya mboka. Politique ya pitié ya pardon, nous sommes fatigués nous. Biso to lembi politique ya pardon na politique ya kolembaka mutu. Mutu aza na mayele mabe. Mutu aza toujours na ba idée ya mabe. Que vis-à-vis ya mandat na yo o échoué. Il faut que tala ye na moko regardant. Otali que mutu aza na état mabe. Ngai na pes na lakisi eke to vandi 3 ans oyo kimia nyonso. Ya va na kinga kati na yenga na zo travailler. Mais à tout moment, il est tenté de mettre des coques à jambes pour bloquer action à chef de l'état et meka ko évoluer te. Na koyebisa yo même mokonza mboka nenga lobi alobe makambu ya 145 territoires. Dès que nous avons des FCC ici, FCC Kingakati là-bas, vous allez voir qu'il y aura des gens qui vont na makambu ya 145 territoires, ba kozalaka na ba téléphone butu na ba Kingakati. Pour ba saboter action à chef de l'état. Nous les combattants, nous sommes là. Nous avons besoin d'aider les chefs de l'État. Nous avons besoin de l'État. Pour un vrai combattant, il y a l'État. État de droit, impunité zéro. Ok, sali musala bato peuple congolais batali ki amusalo et salami malamu. Wana no sezali lokumu ya chef de l'État. Donc yango tozali koloba awa ke ba avocat wana batika na bango comédie na théâtre bazali kosala. Dossier ya Congo hold up ezali tango mosolo ya Panama pepe c'est babimisaki tozaki na ba 2015 à l'époque Panama bimisi rapport que non Janet Kabila Zoé Kabila bazali soki na ba 15 milliards de dollars américains na Panama kuna ba bomba na ba banque yebisanga imbongo wana ezaki Congo hold up na bimisaki yango. Donc déjà ba rapport wana ya famille Kabila banda ko bima depuis kala yango na lobi bocha biso ba téléphone à l'écoute ata bocha biso ba téléphone à l'écoute on s'en fout. Nous sommes là toko bundisa kabino tina suka. Et vous allez se retrouver à la prison. C'est notre secrétaire général qui a dit ça. Vous étiez là. Le secrétaire a dit clair, la place de Joseph Kabila est à prison de Makala ou à la CPI. Donc après c'est déjà des positions. Ceux qui prison Makala et aussi Mbayete, CPI que vous voyez, ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba kende kopé mapo Kabila tika la kopomola caisse ya l'état. Yé pas asala ki yango livré Jean-Pierre Bemba ya tika la kopomola caisse à l'état. Po yeba ki ke soki Bemba azala kiao. Alingaka piye nenga piya ki wana te. Yango mona asala ki a tout prix que Bemba quitte pays. Et nous aussi toko retourner quand même ma machine wana. Toko suka vraiment na gouvernement ya Baoarian et kamami na premier ministre Sama Lukonde tout monde est belé ya ba ministre vraiment ba ko sunga pe chef de l'état te na esale na bango ya misala tout tala non na ngambu ya enseignement kuna ya na ministre ya EPST Tony Mwaba bande boko ba kolela ya transport ba le 25 décembre zaki vraiment catastrophe na ville ya Kinshasa ministre transport Chéribert Okende azara puis na ministre ya justice bande ko vraiment ba ko plaider population ba kolela na kombo na bango ba ko sapena misala kitoko na remaniement ekoya est-ce que tala bosoni oyo kasi nde mboka na biso tozali komonaka yango wana. Un ministre en fonction pour qu'il travaille pour l'intérêt du pays, lui il préfère qu'il y ait un meeting, il y a leader politique na ye. Voilà le Congo oyo biso tozolinga oyo nous les combattants tolinga ki image wana ezala te. Ceux qui ba commis pona nini te un général même ata yebana ki na policier songolo pakala. Mais ceux qui a commis officier ya armée, a commis militaire c'est fini. Donc azali sous militaire il y a politicien boyete politique na gauche té. Même eloko wana il faut payer quota na kata ba ya ba gouvernement na biso. Ya bato bazali ko gérer les choses publiques. Donc il y a ba entreprise à l'état ba ministère. Tant comme ministre comme ministre d'état, ou comme homme d'état. Donc oza wana il faut servir. Au servir d'abord nation mboka na yo. Yé ministre Chéribé accueilli kuna na meeting ya Moïse Katumbi. Mais ba outi komona ba vidéo ya aéroport moko et ya aéroport mo balakisi biso ya province soki ya loja voilà aéroport wana ozomona mai ndenge ezokota na kati aéroport
Yebsanga chef de l'État a quitté Bandakolande à l'aéroport. Vous venez, ministre de transport, vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il faut voter à la Makamouya aéroport provincial en plus. Donc, on est allé sur mon aéroport, na pousse ou na kati, bakiti na avion, pousse comme Makabato en plein 21e siècle, à 2021, avec le pouvoir des chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. On a allé trôner que l'État des droits, promet que nos mots est développé Congo émergent. Il y a un discours, mais il y a une réalité. Mais voilà, ces gens-là, ils sont compétents, ils sont discours dans les médias, nous sommes fatigués. Donc, il faut prendre précaution, prendre la responsabilité. Ou soit, remaniement tango ezali koya biso tokosa la liste wana déjà tobongisa ki yango tokosa la liste ministre nyonso o tomoni kazali na une compétence te ya kosala et surtout ndeko na biso ya selo kito atuka ye banda koteki na ministère intérieur a commandé ndetse nenya ba combattant je ne sais pas ce qui biso ba combattant to sala ini donc tant yo koti kuna il fallait que to collaborer avec les combattants parce que nous avons besoin que même la ville de Kinshasa est à la sécuriser à 100%. J'ai dit bien, maman. Donc, vu la Kinshasa, il faut la sécuriser. Ben, c'est vu qu'il faut passer là. Nous sommes là. Toza wana pona ko soutenir les actions des chefs de l'État. Mais yo kosa la biso ennemi pourquoi? Et comme attend qu'il y a un ministère, c'est tout un problème pour accéder là-bas. Donc voilà ces gens-là. Donc bah ya kande ko tchabiso lokola ba marche bien na bango ya matili kola mutu na bino, amacha kei soka kei, c'est fini. Pona ye comme nango bien privé na ye po sala ka yango tolobi ngonga e koki to kotala ka ministre o azali ko sala na ndenge longo bani kaka ka ministre te maman même ba gouverneur ba province si tout ba gouverneur ba province na ba assemblée provinciale c'est du théâtre o komona ka conférence de gouverneur wana bazali mo konzambo kaza ko interpeller bango aza ko interpeller bango na conscience bozonga na conscience botika makambu ya batandasi politique là botika makambu ya ba clan politique ya ba yeme ya ba autorité morale bo travailler pour l'intérêt du pays mais ces gens-là ne comprennent pas bazali wana ka ko komona soka o président provincial soka sengi gouverneur mbongo soki gouverneur apesi mbongo te akosenga te yo bokelanga mo 5000 aw soki moi te bokelanga mo 1 million de fois soki ezate guerre bandi koto na assemblée provinciale ba chef guerre ban tu comment on a destitué gouverneur até assemblée provinciale gouverneur a déçu assemblée provinciale mais jusque là on va aller mon konzamboka en 2021 et 22 pardon lancement ya 145 développement ya 145 territoires tolobi yango wane kozalaka il faut ezala collaborer avec ba ministre na ba gouverneur ba aider mon konzamboka pour que makambo ekende liboso tolobela vraiment tala tolobela na émission koya prochainement to kabona yo awa to ça babambote partout lancer vraiment message vraiment ils a fort na ba ndeko ba rolanda partout en tout cas na pesi d'abord mbote ba ve na ngani oso ya Noël na bandeko ya Beni en tout cas de meilleurs ve d'abord na bandeko na biso ya Beni ba congolais ya Beni to lobi toza na bino de cœur toza wana tozo bunda ke pona ba sécurité wana esila mais ndenge pe to lobi collaborer avec l'armée. L'armée zawana te comme ennemi nabino. L'armée zawana comme allié ya ko soutenir ba action ya mokonzi amboka commandant suprême. Et le chef de l'État est là pour na ko bunda insécurité ici là. Le lo moni mokonzi amboka tanga kiti na Kasai. Moi ba conflit ezala ki un peu ya mike ya ba tribu. Là-bas bango peuple Kasai bango mo ba comprendre que non le chef de l'État est là. Il faut to collaborer to sangana. Makambu ya ba guerre ba tribu to tcha yango à côté. Donc pour développer mboka il faut collaboration avec l'armée et la police de notre pays. Donc il te peut simbote d'abord on a Congolais, il y a S surtout il y a S en tout cas te souhaiter bango bonne année année ekoya et ko année moko ya sengo pour na peuple nyonso. Mais ndenge to lobby yo modongolo misu ya Congo bilaki yo bikoki awa mokonza mboka lobby déjà na 2022 azana lisu likolo ya mboka na ye pour na ke mboka oye changer. Voilà. Merci à Papi Kelila mon pouvoir et merci à Rifin qui sombe babos na biso ba mère Nabino et merci aussi à Richard Long à Triple Code, difficile à vivre depuis Paris. Merci à Shell UTT, prêté à London. Merci à Biumboui, Nassima Caméra et merci aussi à Fatou. Merci à l'équipe de Mbatinika Télévision. Bisous na bino to mon ceux qui nous ambassadent. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes.
Secret Item Store et Sali Kakamoko. Le sérieux. Accueil na service kitoko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure.